Merci Bandeko Balandi Batali biso na Congo direct officiel ya solo tozako koba kaka tozali na papa révérend ya solo bandeko mingi balingaka baye baete bakimbangise baliaka ngulu te pona nini. Deuxième question na bango bakimbangise basambelaka makolo ngulu pona nini. Bakimbangise basokolaka bolumbu te pona nini. Papa passé motune liboso ezali ete bakimbangise pona nini te baliaka ngulu. Batu balobaka ete bakimbangise barataka musuni ya kitoko musuni ya malamu. Pona we papa pasteur ko ikoloba na bango nini. D'abord ngulu eza biblique. Soto liaka ngulu te ezali biblique. Que non ngulu epekisami na kati na Bible eza na ba chapitre oyo nzamba za ko pekisa et pas bana ezali balia ngulu te. Et comment mi déjà na kati ya Bible que non tokoki na kolia ngulu te. Yango wana bakimbangise baliaka ngulu te. Mais bango balobi ngulu oyo ezalaka na ntango ya nkala kolo Yesu abwakaka yango na mai mais oyo babotamaki sika wana ezali sute oyo wana ekendaki na ebite soki nini okoki clairci bandeko baza kolanda biso. Tango nzamba salaki biloko asali même ba moustique même ba mouche ba biloko nyonso to nzamba salaki na sima nango nzamba salaki seloko moko te. De biloko ya salaki déjà cecili. De tango ba pekisi balobi do kolia ngulu te c'est que ngulu bakoki na kolia yango te. Do ezilingi oloba te ke no bangulu wana ezaki na tango kala obi bangulu wana onkolo yo sabo bakende bakwei na mai bakeite. Ezali kaka komo na ngulu okolia te. So total yango na mukanda Lévitique chapitre 11 verset 7 nzamba zo pekisa ngulu. Azo pekisa zo telemela bandi ze bomeka kolia ngulu te. Na kata Deutéronome chapitre 14 verset 8 nzambe kuta ebisi banga lobi bomeka même ko simba yango te, ko simba même yango te za mabe. Na Ésaïe 65 verset 4 nzambe za insister penza prophète Ésaïe ko meka jamais mutalia même musuna ngulu ameka même ko simba yango te. Donc c'est que ngulu eza nyama moko eza ya bolei te. Ésaïe chapitre 66 verset 17 il peut azolobela biso ka likambo etali ngulu. Dans ba chapitre oyo nzamba zo pekisa ngulu. Mais pour la nini na pekisi ba memete apekisi ba ntabate. Ba ntabate eza ba nyama. Mais pour la nini na pekisi ka ngulu, c'est que ngulu eza nyama oyo nzamba boyi ke no batuni ba kokina kolia yango te. Mais ce yozo batu bazo insister que balobi no fallait bon eza kaka nyama nde batu basala ka. Mais pourquoi pas tolia ka ba nyama neti ba lézard tolia ka ngote ba miselekete tolia yango te pona. Merci Bandeko Boyoki, réponse Nabino, Motune Emi Balezali, Pona Nini Bakimbangise, Basambelaka Makolo ngulu. Ce qui totali na kacha mukanda ya Exode, chapitre 3, verset 4 à 5. Nzambe tanga kutanaki na Moïse. Moïse abandé ko bonkola babibwele pambate, Moïse tanga kimaki balingi baboma na Pharaon akimi akena Mediam. Mediam tuna akeko kozwa mwasi bokilo na ye Jetro apesa ki ye mwasi. Baboti na mwasi wana bana mibale. Gerson na Eliezer bana mibale ya Moïse abotaki kuna. Tango bokilo moni ke musale zate apesi ya bandiko bokola bibwele. Andiko bokola bantaba kumu kende ko bokola ba meme ba partout place bando ke bokola. Alors atala bonakacha moto zoloba. Yo Moïse gangi malamo komba Moïse na moto Moïse atali mais moto mili boso na ngandeni abisi Moïse abi keba place ozali eza place moko eza saint. Alors Moïse a longola ki nanu ba sapato na ye afukamaki et puis asengeke pa nzambe na mabe onyoso ya salaki donc atubela ki na ino mabe ya salaki et puis alongola ki ba sapato na ye. De lingolo ba ke place okukutana na tata nzambe eza place moko eza saint de futo longola ba sapato eza place okukutana na nzambe. So tozi mukanda Josué chapitre 5 verset 15. Josué tanga zalaki na bitumba apusani atala boy soda moka bimili boso na ye. Soda na bimaki liboso na ye Josué atali alobi ko aza soda ti. Atuni alobi siko yo zali soda. Oza kote nini? Est-ce que vous avez côté Benemi vous avez côté na biso? Abanu insisté soda na ibisi alobi ngaza mukonza ba soda ya nzambe. Ale longola sapato na José Mbamoka tali c'est que mutu aza mukonza soda nzambe donc moya ko sa autrement José mbala moko automatiquement longola ki sapato na ye. Alongoli ba sapato na ye afukami alelo azaki nango pose pa ya tata nzambe. So totali mokanda 2 Samuel chapitre 15 verset 30. David, tango bande ko lele pa ya tata nzambe
na makambo nyonso te bande kosala na kosenga bande kosenga pa Nzambe. David asalaki nini? David alongolaki basapato na bande kolele pa Nzambe pieni. Elingi oloba na biso ke non tango ozali pene na tata Nzambe, tango lingo lele pa ya tata Nzambe, tango lingo bondele pa tata Nzambe, il faut zala makolongo. Même bato mukili ba yemba de ya banzemo na bango azolo ba oyemba ke non yemo ko Nzambe atambola ke sika ngoma kolongulu po ani ba yebi déjà extrait wana ke non place saint il faut za pieni ba yebi yango. C'est pour cela mona ka biso ba kimbangisi na place to bondela ka Nzambe to zala ka toujours makolongulu tokoki na kolata sapato place wana te futo zala pieni pona ko lele pa ya tata Nzambe. Merci papa tolandi mituna na yo ya solo mituna ya suka ezali pona nini bakimbangise basokolaka bolumbu te oyi koloba na bandeko bazali kolanda biso. Votre corps est le temple de Dieu. Nzoto na yo ze fandelo ya tata Nzambe. Eloko ne futu tongo na kata mituna biso ba tata ba mama. Votre corps est le temple de Dieu. Nzoto muteze fandelo ya tata Nzambe. Donc nzoto tata Nzambe afandaka donc mbala moko automatiquement donc ezala nini. Il faut ezana lamba. Hein? Nzoto no eza place tata Nzambe za kufanda. Lati sangwe lamba po sokola librement eza problème moko te o lati lamba o sokoli. Okukina kusokola bulumbu te. Okukina kusokola bulumbu te bon. Na tango eza kusokola bulumbu wana. Soki lelo obandi inspiration banzembe. O kato bi osala. Ou bien na tango zo sokola bulumbu ndako bandako sokola ebukani. Ozala position nini. Na tango bandako sokola bulumbu soki liwe yele liyo. O kene ndenge nini. Eloko ne futo yebango na mutu na biso. Donc nzoto mutu eze fandelo ya tata Nzambe. Okokina kusokola bulumbu te. Il faut en elamba. Pour couvrir nzoto wana. Eze interdit makasi même mwana epa na biso bakimbangisa même mwana muke ozo sokola ye ne lamba ni na nzoto. Pona ni. Nzoto na ye za temple ya tata Nzambe. Nzambe azo demere na kata nzoto na biso. Donc toko tika nzoto wana ezala nite. Eza mabe. Merci bandeko ya balandi batali biso ya Congo direct ya Graciano Masamba. Bolandi ba réponse ete nganga Nzambe apeshi biso. Likambo oyo ezali. Merci bandeko balandi matali magazine toza kokoba kaka mituna na bino pe biyano na bango. Ya solo papa pasteur motuna lisusu ezali kaka epai ya mama Siska Lukintala. Alobi ete ndenge nini moto akoki kokoma pasteur. Ba misusu bakomaka pasteur, bakotaka klasi, ba misusu balali kaka na ndaku to amoni Nzambe alobeli okomi pasteur, ba misusu toyebi te lolenge nini moto akoki kokoma pasteur. Na yo nganga Nzambe akoki ko expliquer biso ndenge nini moto ndenge nini akoki kokoma pasteur. Biso epai na biso bakimbangi sepo koma pasteur 1. Ba mingi basala théologie. Ba théologien doit sali asilisi classe na ye mbala moka bimi pasteur. Ba mingi to bandi na kinkengi. Kinkengi ogumeli mingi na kinkengi ba msu 5 ans 6 ans. Oleki kilongi. Kilongi ba msu sali 3 ans 4 ans, obe 5 ans 6 ans. Oleki ki diacre ba msu sali 10 ans 15 ans. Après oko koma pasteur. Jamais ko kina ko leka mbala moko direct ba bengo lobi na tongo komi pasteur. Ah, qui pasteur nango komi ka bongo. Non. Il faut passer d'étape. On va tanga la classe pendant 5 ans pour koma mbala moko théologien. Ayebi qu'est-ce que mukamba ya tata Nzambe. Ayebi pe ko expliquer ba ndimelo ko ni na sengela te le bandimi. C'est pour ça que mona ba mingi na kata l'église na bango bazo bebisa makambo pona nini. Yo bimino kaka boyo fandi na yo ozimwa kasa na mba mo direct ngape na komi pasteur osalisi mo église na yo. Bani pe ko teya batu na ndenge na yo. E bato no za ko teya olingi to toucher mingi ba kote ba mibeko ba kote nini pamba to komisa kwa boutique na yo. Alors moi te bato forcer pena mimbe côté o lakisa bato dernier jour ne kozala ndenge nini e muto akoki na kokota ndenge nini na bokonza likolo moi o lakisa bango ezate pona nini ozo banga kesu na lakisi kuna badiminanga bakokima bato bakokima ngai te. Un pasteur faut aller honnête et un pasteur faut tambola na ndenge nini o Nzambe za kosenga oza représentant Nzambe ti pasteur un pasteur représentant ya Nzambe okoki na kozala ngulu te neti ngana la ina la mukilo na tonga komi pasteur non. Netingai na bandaki na époque na bandaki depuis 1997 kinkengi na bandi kinkengi te na eko koma longi na eko koma pasteur na 2017 tala ta on na leki ta moka mulai
presque 20 ans pour na lelo pasteur. Alors, expérience wana e comme singa pe mayele expérience wana pe etangi singa ke non ndenge na kono kotanga pe na kote ya bandimi. Mbala moko ko kuma pasteur ndenge wana te. Olalo la muki mbamo lo mina tongo ko pasteur. Ina ne o ko pasteur. Pour la biso za la bongo te. Pour la biso mataka echelon malembe. Te o komi pasteur. Merci papa pasteur maman Siska Lukintala motuna na yo yango yo ozui réponse et pas ya papa pasteur. Ya solo bandeko balandi batali biso kokoma nganga nzambe ezaka te olali olamuki okomi nganga nzambe te na biso na ngomba ya kitata Simoni Kimbangu fuma longo fuma dibundu to bandaka na nkengi to bandi na longi selo pasteur ya solo tango okangi biloko wana to obandeli classe wana ya muketi okomi pasteur Nzambe akopesa yo mayele oyo koki kotambusa bandimi. Ya solo papa pasteur a expliqué biso mama Siska Lukintala mituna na yo yango wana. Tosilisi na biso boye.